policier to immigration eza image ya Satan le diable na ba serviteur na diable ba serviteur na ba bitango nyoso diable ayaka pour akanga bisala na bana nzambe akanga misala ya batu akanga vie ya batu finance prospérité mariage libala kobota tutu ba oyo batambolaka na kobanga nzambe bazalaka invisible devant Satan le diable na ba ange na ye. C'est la raison pour laquelle to la kisio exemple au immigration na policier ba koti bakangi batu ba monyote pour dire que yo au paraître invisible devant bango ba monyote mais au mususu bakangi bango eza signification za que non donc Satan ayaka na ba ange ne pas kanga batu alors ba o ba banga la banga nzambe on so ko longa nzambe o batama la zela droitier ba maka invisible même misala na bango diable ko mona ngote mabota na bango diable ko mona ngote libala bango diable ko mona ngote misala na bango diable akomona ngote après na comprendre. Alors bah que chaque fois ceux qui na comprendre loko to passer na étape mususu donc on a comprendre bah OK comment comprendre l'étape oyo toujours même na étape mususu après ko kufa ya mwana nzambe na après ko kufa ya muto atame robanga nzambe te alors to se retrouver na kati ya cimetière. Hi, this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo oazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucé mboka ba gladi Raph Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo rande le bain wata mais pas na sikoyo ba tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torkos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski to zani na Boston wana Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Shalom là où vous êtes. Bienvenue chez nous téléspectateurs, fidèles internautes, que Dieu vous bénisse. Et moi Carmel Missamou la terminatrice, je vous souhaite bonne journée. Je tiens à remercier tout le monde qui aime Congo Promo TV, en particulier mon boss qui est Raph Ngindo. Et comme les Congolais ont toujours l'habitude de t'appeler Mobala Pembe, moi aussi je te souhaite Mobala Pembe, bonne journée à toi. Et merci beaucoup aussi à tout le monde qui aime cette émission qui est CM Promotion. Et CM Promotion qui signifie Carmel Missamou, la terminatrice. Je sais que vous êtes nombreux dans vos maisons, vous qui aimez cette émission. Angola, Kinshasa, France, États-Unis, la terminatrice est là. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important que nous allons aborder. Nous allons recevoir un pasteur qui va nous parler de sa vision que l'Éternel lui a donnée. Vraiment, suivez. Oui, ndeka to lobaki liboso que ça déjà invité na biso na plateau, invité na biso aza déjà awa. Bonjour évangéliste. Bonjour maman. Oui, papa s'est présenté et pas peuple de Dieu bazoka. OK, ngai comme nanga évangéliste Charles Tumba, naza congolais, né à Kinshasa. 100% maman congolaise, papa congolais, et je suis de Kasaï occidental de Kananga. Et évangéliste, en Afrique d'ici, à Cape Town, avec toute ma famille. Et on a lesquels qui peuvent plaider les lopes, on a payé aux visions, aux nzambala qui s'akingaï, donc objectif, aux gens qui ont plateau et à mon maman. Oui, merci beaucoup, papa évangéliste. Et vision, on a aussi une vision, oh, yeli biso, oh, batbarota la biso na Congo Promo, vision, penda base, vision, où est nini, oh, yeli biso. Ok, merci pour la question. Vision, on a même le peuple de l'élo, et la vision, on a mon qui auprès des anges. Et le 15 novembre 2015, il y a année coulée. Alors, pendant la nuit, comme l'habitude, chaque boutou, avec la famille, dans la ligne à prier, après tout la ligne, encore le 15 novembre 2015, c'était vers 3 heures. Et dans la ligne, je me suis retrouvé dans mon moto, physiquement. Bon moto na kufi esprit nanga ebimi et esprit nanga ebimi na se retrouver na lieu moko extraordinaire on a commenté auparavant et après on a se retrouvé avec les 3 anges
3 anges et on a comme 4 personnes on a autant qui na mon qu'il normal na kufi esprit na côté na 3 anges et puis la 5e personne autre là qui na kuna qui peut mutu normal ou akufa déjà na bon moto boy donc comme 3 anges ngai plus la personne et dans le mot extraordinaire alors ange baby c'est que est-ce que le pourquoi auto même quand on est sika on se demander na bi non on est invité parce que on est vraiment bazo éclairé tout le monde qui toko makasi na se sentait à l'aise na pour ça permet na bango tout le monde nous na monaté en tout cas ça va nous expliquer on beza ba lomo ba mystérieusement caché alors on va poser une question alors de première des choses on va dire la vision là tu se retrouver qui na place moko ya bato ebélé tu vas dans salon tu vas du boé bato ebélé ba jeune garçon ba jeune fille on était vraiment nombreux pourquoi au habite mieux quand on est sika alors on a tenu bon na habité babi tozo même na ba étape ya boye pour te faire comprendre yo makambo ou les kanasi na mokili babi alors exemple sur l'Europe ça yo to ba partie sur autour de la kisao to le gâteau la so ba partie bloco ou ça dans le monde physique pour comprendre pour ce ba pese moment to pese ba message ou ça dans le monde spiritualité ou comprendre te temo za muto ti na monde physique to même exemple moko za normal na bi aucun problème exacté alors la question tu vas dans salon na ba te belé bango ba ki juste hôtel ma ba ki hôtel na sima na ngai ngana vandi à un moment donné na moni porte fongami immigration côté na la police ba côté ba komi kokanga batu mais place on na vandaki ba simbi ngai été ba kangi ngai été alors na tuni bon question bien pourquoi ba police ba côté ba kangi batu nyonso nga ba kangi ngai été ba bi OK tu as so bongo poto même une nouvelle compréhension babi moi na nzambe nyonso parce que bango mo yebisa ba ange babi moi na nzambe nyonso oya tambola kana ko banga nzambe babi ba policier to immigration eza image ya Satan le diable na ba serviteur na diable ba serviteur na babi tango nyonso diable ayaka pour akanga bisala na bana nzambe akanga misala ya batu akanga vie ya batu finance prospérité mariage libala kobota tutu ba oyo batambola kana kobanga nzambe bazaka invisible devant Satan le diable na ba ange nae c'est la raison pour laquelle to la question exemple au immigration na police ba koti bakangi batu ba monyote pour dire que yo au paraître invisible devant bango ba monyote mais au mususu bakangi bango eza signification ça que non donc Satan ayaka na ba ange ne pas kanga batu alors ba o banga la kobanga nzambe on so ko elonga nzambe o batamala zela droitier ba maka invisible même misala na bango diable ko mona ngote mabota na bango diable ko mona ngote libala bango diable ko mona ngote misala na bango diable akomona ngote après na comprendre alors ba yaki que chaque fois ce qui na comprendre loko to passer na étape mususu donc on a comprendre babi OK comment comprendre étape oyo tozo na étape mususu après ko kufa ya mwana nzambe na après ko kufa ya mutu atame robanga nzambe te alors to se retrouver na kati ya cimetière to se retrouver na kati ya cimetière ba bisinga char na bi oui ba bisinga tala kuna na musika eloni ezoleka kuna malamo mi se fonga me amoni batu bazoya ko kunda mutu na cimetière alors mutu o bande ko kunda akikatière abi ba bisinga observer très bien ninge ba kunda mutuana eloko o ekoleka comme ça biso to sala intervention avec na yo to sola na yo so elonyo comprendre mama na moni batu bazoya ebele to ebi biso na mboka na so Congo to ebi ebembe ya maître ya katière ya mutu kaka laki comme mutu moko makasi ninge ezala na baloenge alors na moni bazoya ko kunda katière wana na banzembu batu bitumba batu basimbi banzete bazobe banzembu makasi basimbi cercle na maboko ba comité na libulu faki ba déposer corps ba déposer corps na libulu batu kundi batie mabele ba sisi ba tourner ba komi kozonga alors la personne o ba kunda na kati ya libulu na katière wana mbalama na moni cercueil na ye e fongwami e panzani fongwami a panzi maboko a lancer comme message na bato bazozonga abike botala place nazo kende boyebisa bato batikeli ba tambola lolenga na tambola kite botala place nazo kende botala cercueil panzani nzoto na ye zoki ale libulu et s'enfoncer lisusu donc libulu fungwa misusu nenga niveau ba timula ki libulu pas bato normal alors et s'enfoncer et kiti na sel sur makasi allez akei alors na tuni ba ange mais pourquoi ba bisinga OK donc bino ba que non mutu atambi na kobanga nzambe te bino boke bokundi mutu wana bokomi que son âme repose en paix c'est que boye ba que âme na eza ko se reposer en paix te
abandana ko subir ba conséquences car na séjour de mort place dans ba tika corps na ye abandana ko subir peine pour dire que mutu o ta place yake ta la même cercle même ta ta nzoto ne mutu ni sotamena ko banga nzambe te place akenda ko vana kimia te akenda ko subir ba conséquences ya makambo o asala ki temps akenda ko tamona sa mokili o. Merci beaucoup évangéliste Charles qui est ndongo limboli vision na yo ndoto na yo oyo nzambe ye moko alakisa ki yo. Mais eloko tonto yeba yo lobiki okufaki et puis osekwaki omoni makambo nzambe alakisi si kotango okufaki kuna bango moko batuana soki nzambe na ba ange ne balakisaki yo teke signe ya suki oyo eza signe moko mabe. Maman, merci pour la question. Maman, suki les maman nangai. OK, donc répondre bon. Pour na suki juste pour nangai eza juste coiffure nangai. Bon na batu batu nanga pourquoi tika suki boye bon na la mutu moko suki nanga ko la pampa maman nanga na ko 4 après 3-4 jours et boti sous alors parce que on va fréquenter ba salon pamba même si on a busy ba prière musala ma bebele alors on a ce que c'est mais na tika nga suki kara boye mais bazo bongisa kara comme ba soin mais ça style non papa ça to qui est clair parce que biso ba bengi biso c'est une promotion la terminatrice tonto lo baka vérité to bomba raté pour style auto mona qui peut pasteur Marcelo Tunasi ayaki nango et pasteur na biso Sony kafuta pa ayaki nango yope oye nango eza secte moko boye babenga ngo new age eza bato secte wane mbaka na basuki na bango oyo uzomona siko yope oye nango mon tebi bato ba vie na biso mba mususu to yebi bayaka pena ba sorte basuki yo balobaki ba tamisa bakoka ba osala mambo ebele mais après avoir to mona pe ke makamao esimba nango te siko yo na ba sous forme ba vision ya minene oye nango mais na suki ya secte mo boye ya secte mo new age siko yebi sanga bana na nzambe eloni bako retenir pa na yo na modèle ya suki ya pour na suki mama bon pour na mingi basala na nzambe na ko répondre question na omoni basala na nzambe mingi ba appelle ba façon na bango ya ba sacrifice to ba jeûne prière musala munza msoza na une semaine 2 semaines 3 semaines to 1 mois à la montagne na ngomba azuli ke nzambe arozoma tante ki akende akota na salon ba coiffer tout donc na mi basala nzambe so bazaba suki belé tout mais na ebi des raisons na pousser pour na bango te bon même sous bango bazana raison ya suki na bango kotika tout ça style na bango tout ba ebi le pourquoi mais comme na bon tem bazaba sala nzambe na ebi ke eza juste ka style ya suki normal eza maison to nini non était neti ngai pe mama na juste suki na ngai même si pe lobby pe to ko sur mission bu na katanga pe kovo o comme te o pasteur comme ça kovo merci vraiment on est là juste moi briefing moka mokie kaka mais on continue vision na yo continuer na auto les cannabis oui après avoir ko fait comprendre nga liwa ya muto tamina ko banga nzambe te na comprendre ngo ba dire OK ça va ba bisko tozo la kiso ko liwa ya muto o atambo na sena moyo o na ko banga nzambe nde na ye kotala bala sanga pela musika tala muto andenga zoya moni muto azoya bazoya na cercle bazo kunda muto mais tant bazo kunda muto atama na kobanga nzambe mama ti sanke même atana ebembe na ye to na enterrement na ye il y avait du calme bazo kunda muto na kimenyonso ba déposer corps na ye to ba déposer corps na ye ba tupe bazongi donc ce que ba bazongi bala sanga ko esprit ya muto na place ezokende âme na ye place ezokende na moni la personne maman en tout cas tant j'ai vu ce témoignage ça me fait du bien parce que j'étais merveilleux la l'aise que je sentais ces jours-là na ebito so na ozango susu wapi na moni mutu azokende place moko ya kitoko makasi maman photo banga nzambe na pe fona banga nzambe po banga nzambe poto koma place na maman alors la place mutu ande ko kende bala singa na moni prince moko mulai donc prince wana suka na mona kité mais parce que ils ba éclat batu bazo yemba makasi na suka kuna mais la prince en question il a kata na ba mabuluté il a kata que écoute à gauche droite c'est vraiment tout droit alors la personne azo précipité kutu a rejoindre ndé batu kuna azo kima akinono kuma pesa gloire parce que ndo kumisa nzambe alors ba pesa ngasko image ya libuta watiki na sima ba camarade atiki na sima afuna banda na famille atiki na sima ndenge batu bazolela ndenge msutu kanisa ke mutu boya kufi atiki minda kuna ye atiki mwasi nena bana eska zo kata sucia bana ote balaki singa ndenge bana na bazolela sko ba tiesko communication entre esprit ya mutu tamena kobanga nzambe na bato batiki na mokili ba yokana ba bengi siko ba ange ba bengi la personne en question a tourné ba bitana na sima nota libota no tiki libota na ozomona ta bana na yote ba bien no nyoso otiki
mutu aboyi catégoriquement abi jamais naza kuna posa ko zonga ta sikunate c'est mena kende na place ya gloire na précipité ko na comme place au kembo na nzambe ezali donc mutu azo sepande akende ko région de ko place au kembo na nzambe ezali ke azonga suna sena mokili o. Alors je vite compris que mutu sa tamena ko banga nzambe tonga kufaka biso to kasaki ake vraiment atiki bana na ye atiki mwasi na ye biso zo mona ba jeep to zo mona ba mbongo tout est vanité la personne ba ko sepla kutu ake na place à gloire biloko nyonso ne tikali bana bazolela tutu atakate na songo ya kozonga te. Alors ndine ya komona na liwa ya mutu masumu na liwa ya mutu atamena ko banga nzambe tona kotanga bible na mona likanda lik place au bible dit que pauvre Lazare na riche tant riche bande ko senga Lazare abi que soki okoki ko pesa nga ta okoko tata musapi na yo na guti ya mai otanga na munoko parce que place on azali moto za makasi place on azali nazo nyoko makasi. J'ai compris à partir du verset à lik wana que place où soit na robanga nzambe bazana na pété bazana kimiate ba mona vraiment pas si maman je vous dis ce qui est vrai. Alors na kena place jusqu'au moto tamena robanga nzambe na ko lukasko verset biblique na référence na verset biblique na Jean 3:16 que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle parce que moto tamena robanga nzambe vine eza éternel vine eza kitoko vinae eza extraordinaire. Donc place où akenda qui place moko qui met ma casse. Alors quand j'ai compris étape wana mbalama to une étape mususu parce que il avait comme des étapes par étape. Donc bah ça ange ba ça ceux qui na comprendre automatiquement to longue place wana ceux qui na comprendre automatiquement to longue place wana. Alors on a comprendre ce que sort ya muto bangi nzambe na muto bangi nzambe te alors to ko se retrouver na kati ya foyer ya couple mokobe. C'est un couple onayebi mais ce n'est pas vraiment nécessaire na tanga kombo na bango. Évangéliste pona makamba ba couple ngana ko sengo boye. Tellement exact vision ozwa ki mais okota mingi na makamba ba couple te. Parce que so koti mingi na makamba ba couple ba ninga na ba passer ba ko attaquer yo. Ba ko attaquer parce que bango moko ba banda ko lobela comme si retour à la parole. Ko lobela makamba ba couple wana. Mais tellement bango moko ba bebisa. Ba linga susu comme un pasteur moko ta bimi évangéliste moko bimi o azozwa makambo wana côté yango de so lingo za batak tenga na bondeli déjà pasteur parce que na biki batak ko ya moi mingi mais wale zeka mo briefing am ko continuer na quoi. Merci maman pour na point au soulever pour na comme couple plutôt pour na comme vérité Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de Christ, c'est rien que la vérité. Et ce qui to komi ko luka ke non to te a haute c'est que tout ça sumsa na nzambete. Alors ceux qui pour na pasteur to ba ninga mususu oyo ba kweka mpela bambe bana ba ko attaquer ngai non ngana zana juste pour transmettre message naza transmettre message vision ona monaki na kolongola te na ko baksa te c'est mina banga nzambe oya bomaka molimo pe abomaka nzoto ke na banga muta mokili ako torturer nzoto na pona lobaki vérité moko boye mais molimo nanga aosimba ngote. Oui, merci beaucoup évangéliste continuer na yo pesa couple wana anti to koma na suka parce que tozo kende na suka. OK, merci maman. Alors tant que mi pesa couple balaksinga couple moko ba vaina comme fauteuil ba vaina kiti eza couple ona yebi na yebi tu vas offrir ta bango pe na église moko. Alors bah c'est Charles parce que bah ange bah qui vraiment doux bah qui bah tout le monde bah qui met dans elobel na bango maman na ko bah na ko expliquer on te bah qui bah avec douceur bah la façon que na comprendre bah c'est OK Charles tala maintenant eloko ekoleka na couple wana bah la kisinga couple alors ton na moni couple wana na moni mwasi avandi mobala avandi mais mwasi ndenge to vandi boye maman je m'excuse ndenge to vandi boye mais mwasi apesi mutu boye nana pesi mutu be ba mibali msusu ba opesa ba biz ba opesa ba biz aoseka amona ngo bien aoseka na tuni ba anja mais comment expliquer ya za femme mariée mais ba mibali msusu ba opesa ba biz asoseka ba bi moi suana eza basi onyo so ba bala officiellement qui mobali abenga mingi abali na officiellement mobali apesi biloko ba benir une église parce que libala eza constitution o uti pa nzambe moko libala eza constitution uti pa magistrat ou uti pa l'état eza constitution nzambe bilobi que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme il deviendra une seule chair pour dire que eza constitution nzambe. Alors na moni ko moi suana bazo pesi ba business mibali mususu mais azo seka ba bisingi ba ange ba bisinga omoni moi suana vie ozo sala
abala mais ça la vie ya kobima libanda ba vie ba deboche mibali mususu libanda ça maka mususu libanda batu ya marque wana soki nzamba soki yeso ya lelo to soki liwa écoutier lelo parce que on a de la chance quand on vivre na kosa mabe na sengi bolimbi mais soki na kufi na ça n'attend au susté na que ce que se repentir ou bien soki yeso masia lelo et là, on attend qu'il y ait Jésus-Christ est là, on a qui se repentir. Bon, évangéliste, dans la catioté, on a eu pour moi toucher le lobby, il y a Bolimbisi. S'il vous plaît, on a besoin de Congo promo bayebi. Vous les pasteurs, vous les évangélistes, Bolingara qui biso bandimi. Surtout Salimabe, tu y a des bossons na bino tu as pour s'excuser, te me koya ko tube la masumu na biso. Bana et pas ya bino ba papa. Alors que bino soki bosumuki. Bokenda ko tube le pa ya nani. Merci maman. Pour la réponse, on va répondre pour le moment, la courbe c'est faux et archi faux. Parce que la Kala, avant Jésus-Christ, tout cela qui n'attend que ceux qui m'ont sali mabé, il faut qu'ils nous prennent de la sacrificateur. Ceux qui m'ont sali le sumu, m'ont sali mabé, et kobo, parce que les sumu en général, à cause de moi, n'a pas été à qui pas sacrificateur. Tout le monde dit Zacharie, sacrificateur, Otoyebi. Après ces sacrificateurs, Mbekanae sacrificateur à continuer à temple. À Tumbimbeka, à Sengeli Moutona Bolimbisi. La personne a aux libanda temple parce que Adam Mouton a déjà suivi, aux libanda temple. Sacrificateur à Kota, à Tumbimbekana, à Sengeli Bolimbisi, après, a eu réponse de la part de Dieu. Après, il y a mis Moutona que non, à partir de l'homme à Sumunayo, mais le déjà, rideau déjà, c'est pas souka. Quand Jésus-Christ a pouffé déjà les coulous, il y a bien un coup de moment là. Ici et pas souka. Et comment déjà accès libre à Moutounion, so que c'est ensemble et moko bolimbisi. Mais bien surtout na ba problème na biso l'église, bo obligé ka biso to senga pardon et pas na bino ko s'excuser que pas basala nzambe. Yango na lobisi ko bino nde bozaka ta mundimi na kati église. Soka sali mabe bozo beta likolo a cher ndengwana. Bozo cher kimte, faut aux suspension, soit il faut au salaboy. Alors tant bino bosumu kaka. Ou soit tant beaucoup ya kana basi ya batu. Bolimbisi na bino bosenga ka yango wapi donc question ngeza ka mukuse évangéliste maximum ndenge obi ke ba na éviter to ba te éviter bon eza on s'en nzambe nyo sote ndele kana beta par la main réponse c'est ça que attend le nom que tout attend la grâce tout attend la grâce tout attend que tu pas sacrificateur te ba tumela biso mbekate tout attend que ce mutu mo sali mabe akoti na chambre na droit onyo so kozala asinga bolimbisi nzambe ayoki mais tout péché est péché. Mais les sacrifices du pardon, ils sont différents. Sacrifice, ça pardon, c'est différent. Tout ça, les soumou na bomi na yibi na bomi na saliboué. Ils ont les soumou na miso nzambi. Mais sacrifice, il y a pardon, on a tout prix à payer. Tout le monde va bien. Les prix à payer pour avoir le pardon, ils sont différents. C'est la raison pour laquelle dans mutu musus que non, à ça les soumou, mais à mon a ndenga ro bandate. Amona ndenge na ko sala te pour abima le soumou. Toi c'est les évangélistes na ba pasteur ba lingate ba contredire bango papa continue ka vision na pour na biki to ko chité continue vision na okende tina suka comme ça to iba nini onzamba pesa ki pa ya peuple na. Déjà ko contredire maman, ça juste orientation. Mutako ya pa na ngai que papa j'ai fait ça, na se retrouver dans les soumou tel. Na ko ndeko orienter. On va faire ça, ou bien il faut faire ça, ceci, cela. Juste une orientation. Mais ce n'est pas à nous que non, au Singbolim, c'est pas là. Au moins, Kirdam, ils allaient en haut. Kirdam à l'équipe pour la baptême, pour la moussous. Mais pour les péchés, à quoi papa juste orienté. Comment faire pour Asenga Bolim Bissali, comme Ouassali. Oui, merci beaucoup, évangéliste. Tu continuer. Après, on va la question il y a Bassi, à Bongo, au Babala, mais ça, la vie, il y a débauche, Libanda, ceux qui sont massés, il y a tout ce à Koufi sort nae eza lifilo ba miminga siko pa mobali ba singa mobali même vie via loyenge via kolima libanda via makambo ebele tandis que ayebi vérité ou azosala eza mabe na bise ba ngo sort mobala bongo eza nini ba singa OK sort mobala bongo pe eza tout eza ndenge moko na mwasi nae ceux qui les lois smasi aye ba couple bongo pa kotika la produit que bato ba kati na Christ bato oyo abiko aza mwasa ngo mbala nga ba pesi biloko na famille l'église ba bénir bango il faut batambola la fidélité parce que Bible dit que Jésus Christ est mort fidèle vers l'église alors l'église ça représente la femme de Christ pour exemple biso peto bal to moi si to la fidèle na basi na biso moi si pe ala la fidèle na mobile na ye surtout qui ata na Bible zolo bango voir même Bible zolo bango na mukanda ya si je m'abuse pas mamaso pardon
Marc chapitre 10 verset 11 à 12. Bible dit que l'homme oyo a quitté moi si naïe ake ko bala moi si mususu apesi asali pe procédure normal apesi d'autres ba ke pe église va bénir ye mais na miso nzambe a sala adultère nzambe ayebi libala wana te yo moni ezaka o wana bo o adultère bino ba pasteur bo sala zo mona yango te. Quand je dis bino ba pasteur malgré na zo s'adresser kaka na yo te mais je m'adresse à tous les pasteurs. On comprend. On a zappé wana te na za la mien placé pour na ko juger bato mais tant que tes yeux pe na plateau il faut peut-être la ki sala makambo to biki ba sala nzambe bazo sala. Tant que zo mona bino ba pasteur na système o bo komi na évangéliste ya kozwa moi sinon je pense que yo za na kati Afrique du Sud mais ozana moi sinon na bana esika moko. Na ba esika moko. Siko na bato bazo sala ke atombwami asa balaza na mwasi na bana tindie na mboka moko bo quelconque kende kovanda siko tango tindie na mboka wana ezapo otikala na suka osumuka bien ou bien nini parce que Bible dit que Dieu ne que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni mais tango ozui couple déjà ozui déjà moko na yo ko kotika ngo musika yo otika yo moko c'est que po o sumuka na bien ou bien ça neni. Pour na wana en tout cas moi les sumu ba pakola ngo mafuta te les sumu eza les sumu malamu eza malamu pour na wana to pour na bandeko ezo sala mabongo toujours ko mingi ata na mboka Afrique du Sud na partout ba ikone ezo sala na ba Congo na Europe partout ki ba sala nzambe ba komi ko sala mabongo eza vraiment passi parce que ezo fing ça kombo évangile to kombo ya Yesu Masia mais eza raison te au moins na cas où il y a vie peut-être da plan la bombe c'est la madame qui m'a la déplacer madame zelana nous ton okena ko luka na robengisa yo wana na ce sens là ça va mais soko tiki moi si pour que nous osons moi si mususu alors libosa batusko au côté ya nini wana ezali kama ko encourager te soki mosala nzambe azo sa eloko abongo vraiment aza vraiment na dignité avec na cher à tel peuple dans parce que à hôtel bango nini à hôtel les bottes nzambe que yo petit ka moi si divorcer parce que Bible dit que divorce il y a na cas il y a ce qu'on a au niveau adultère et puis Bible pousse sous plus loin ce que ça na bolingo wana limbise et puis ko rappeler en les sociétés ko rappeler en les sociétés mais ce que ça bolingo ya ko limbise été au limbise mais ko balate place yo ke mon bal ko balate parce que moi ça ke ko balate jusqu'à mon qu'on a bien en kufa pour dire que ça clé moko et ça facilité exactement que kanga kamuto makasi pour dire que divorce et ça permet à beaucoup nzambe mais sur moi sala nzambe madame la journaliste en gros sur moi sala nzambe a divorcé azu moi si quelque part pour moi ça qui ndoki to moi ça linga ki bota na ngate to moi ça qui boye abali moi si musu que déjà abimi na maloba nzambe parce que maloba nzambe photo liango mobimba lango to ko longa teke to longa la likolo bibi nzambe abisi Moïse abiba na Israël ba moment na pate ba liango mobimba nango ba kata l'autorité le côté ça signifie c'est la parole de Dieu le balanzambe oh il faut to c'est lango mobimba lango aux Ancien Testament Nouveau Testament tous les 66 livres au sangisi au utilisant bon évangéliste na kati nango to les avec ma bref finga moketo continuer na biso parce que na yebi ki ba pasteur révélé ba tebele to yebi de bozolanda so ba ye sika pour na yebi ko déjà kala na ministère mais soko comme ko yana bandoto boyaka biye yoka ba verser lebi boy bana moka tumbi mais tango yaka makasi desika bobo sanaka continuer chemin non papa place suka ki na vision. Amen merci maman to na robo sanate parce que vision on zamba pesa fo comme son tina suka bon débat to ba ka ke qualité muto mona ngo soki muto atombo muto bongi ndo ba qualité ya muto tom to na se qualité na la se na za mona malamu be mais soka zui de ba qualité ya muto ya kamera oza comme vision on zamba pesi ngai nabi ke na makasi na mona ko raté na makasi na to ko asiro te ke mama na makasi na ngande na komati na suka non mais par la grâce de Dieu na li soumis à bino mama prière na va vers lui ce n'est plus tout vous lever pour la bino et aussi là que to comme sa vision au tina suka merci OK on a comprendre parce il y a couple wana automatiquement tu ko bimala étape mosusu ba misusu nga étape mosusu na mona sko ba jeune garçon ba jeune fille ba tu ebele bazobina na ba lati ba taibas modèle tout mona na monde lelo ba lati ba taibas misu bati ba boucle d'oreille misu bati ba tatou na nzoto bazobina ba osepela ba ange ba bisinga OK cha poussana pa bato na kinde côté ya bango maloba na nzambe nabi na kinde côté bango OK ça va na tosi na poussana pembeni ya place bato bazaki na bandiko donc mama na bandika koloba ke nzamba lingi bino ba bandiko sekangai babandi ko sekangai elekeli ngabi comment bazo sekanga na zongi pa ba ange na yebisa que non
bato botinga ki noté a mais bato sekanga ba bien sûr tu bika faki ezala bongo parce que et croit que bazana kati les bon bango bazomona ke ba yebi bango bazomona ke bazana kati na droit moko eza droit chemin mais nzoka ndo bazana les bongi mais bisenga moni bato nyonso soki ye swahili le to soki ba kufi ba ke lifilo bon place wana meka pe ko insister na bi comment expliquer ba ke lifilo basali mabe moko te amoni ba pesa masumte mais bazana ba latika bazo sika ba bi non ba bi omoni habillement obalati bataille baswana ba boucle d'oreille au bon batia na ba tatou au bati wana eza ba style moko démoniaque eza ba style moko démoniaque vision ton abetango sala nga moko vraiment passé na pour ça ko la sala nga un peu à char de poule ba eza ba style moko démoniaque na bi pourquoi ba bi longo nyonso o bo mona sa mokili o eza be mo normalité diable a tindi ba ange ne ba continuer même style habillement ba continuer même ba style ba coiffure ba continuer même style ba tatou o zo mona ke o style mon ke bimi bo il faut ka jeune nyonso le ka par étape voilà il faut ka mutu nyonso ka jeune te même ba papa ba mikolo il faut na lataka ke lamba wana la keta na ba Congo je me souviens encore na Congo avec na collègue mo be na la maman mo boy ya anglais tant te ba ki na anglais te parce que notre pays tout le français comment okay you can save me until you can die batisk squelette you can save me until you can die ah garçon attaque yango avec signification te mettre utana mutu moko avec anglais ah mon frère pourquoi tu es là-bas au babi que au servir bango tiro kufa alors moni blora bongo babi donc babi même sous auto monde la babi sous na ba shop e kota za blo moko ya monde des ténèbres dia batini ba ange na style moko boye bimi ba garçon ko ba boucle d'oreille ba belle ba ko ba tatou na tunis ko question bi que ah mais bango balatika bati mais pourquoi ba minga na référence ya Exode place au Nzambe yebisi Moïse abike Moïse yebisa bana ba Israélite nyonso bazwa mona pate ba boma bazwa makila na bango makila nango batsana ba porte na bango parce que tant ange akoya po aboma ba ene nyonso be égyptien makila porte ba komona na makila ange a comprendre que ça ba Israélite ange akoleka porte au makile aux alaté ange a kota comprendre ça ba égyptien ange a kota abomi ene ya libota wana akiti même na banyama na bango alors makile ya ki comme signe de contact il y a contact entre ba israélite na ange kozanga makile na porte qui signe de ça que non place aux égyptiens pour dire que ange on doit comprendre que ça ba israélite à partir makila ça signe sauter na exode au monde nango alors que tant muto tie tatou yo muto tie boucle d'oreille muto personne dans l'air et ça signe où il y a des contacts au côté dans le monde des ténèbres parce que tout le monde style même personnel dans l'air il y a style même sirène tout le système qui va fibre comme personnel dans mutolo il y a style sirène surtout ba sirène ba style ba persa awa ba persa awa ba percer ba landisi na matoi awa ba percer presque partout l'autre monde que le jeune fibre ça lango et bino le pourquoi te na kati yo te na kati vision na te dozo beta les solo mais na kolanda yo donc ozo pesa la message na yo je vois que message nazo que est presque ndenge moko na pasteur ba oti est-ce que na église na yo eza la seule message ote ya kande ozo ba ke ba ko percer kolata ba biloko matoi ba kolata soki ba taille baswana eza mabe bien sûr ils ont parce que message wana bato mususu bakima ka ngone église balinga oyo ka ngote est-ce que ça la même message ote ya l'église na yo oui ça c'est le message na terre to na côté terre to partout et qu'on a côté aka so bandimi bazaka nombre bazalaka na kati église no ndemo bandaka église parce que tebi ke bandimi balinga message ya boité yo pekisa mutu ko lata biloko litoité yo pekisa mutu ko sala bo pekisa bato biloko oyo zoki na vision mais bango bato ba pekisa ko kata sukité loko grave nde ya wana biso zo mona yo ye ko pekisa biso kete na kuna na vision balaki singa ité ko sala bo eza malamu te ko percer bo eza malamu te neti biso peut ozi par na biso ba journaliste qui na sens que biloko matoi biloko musu eza bien te ko tika mais est-ce que yo peut promettre biso kata suki merci maman pour la personne habite que neti maman bo au tel lo litoni za kitoko makasi bien pour na le capé à penser très bien habillé vous l'êtes bien merci mais la cité que percer comme exagéré ko percer awata madame nanga ndako asala rango da litoi litoni ti mais la bi ko percer comme exagéré ba mso comme la ki amatisa on ti awa place musu mutako percer te neta mone zolo no eza normal maman mais mutu musu percer na zolo mutu musu como percer mutu musu percer na lemo eza ba signe moko ya bien te que mutu musu ka tatou eza ja blo parce que ba o ba tsara ba tatou na eza ba maison azokota maison à côté c'est que atsa ba marque na ba on nzoto na maison à côté to signer contrat wa signer na maison moko boy ba kino na maison na biso ba musicien que OK maison au côté contrat au signer faut tout marque na nzoto na ati aibi le pourquoi eza ba ndenge moko na bino pende ba pasteur bo signer contrat ba mort
na sens que bokenda ozaranguya kuna boko sa biso ke botambusa bakoka mais après avoir bakoka batali na stade de martyr bokosi baone se botambusi ba batiki babaya ponga sina kutana na koka moko bongo atiki libaya mais tango kaka ni nesili campagne sili na koka na kezongela libaya naye donc ça n'a pas pasteur pour na moni pour ceux qui bien sûr, quand il a les vrais, il a aussi les faux. On a contredire côté maman. Quand il est vrai là, il faut ceux qui te montrent original, il faut copier et zalaka. Original, tu mets en couleur pour dire que tu sais que copie à sali noir et blanc. Pour dire que quand il a l'original, il a aussi les faux, les pirates. Basa nzambe solo bazali et OP yamabe pe bazali wana boité. Autre monde ya mabe o baza ba pelé te autre monde ki ba miracle liboso ba ba prophétie liboso na contredire en côté prophétie miracle tout ça dépend eza na kata malobaka na nzambe mais objectif à mosel na nzambe il faut d'abord montrer au peuple de Dieu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça, les miracles par excellence. C'est ça la prophétie par excellence. Parce que au lieu de la profession, c'est écrit ici. Au lieu de se non, au miracle, Bible Bina Josué chapitre 1, verset 8. Et bien que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que tu verras les succès dans toutes tes entreprises. Tu vois, succès et quoi na mariage, succès quoi na bana, succès quoi na voyage, succès quoi na business, succès quoi na robota, succès quoi na bamunyoso. Ce qui kaka au maintenir livre au premier automatiquement. Donc objectif à ça il faut d'abord prêcher la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, et au fond malango. Mais si on te dit car nous miracle liboso mais autre on a si là c'est exactement l'importance. Merci beaucoup Balandi, les téléspectateurs Roman Kolo Apambola Bino pasteur. Pour nangai na yebi ke ndeko leki ezamba liboso te pe ya sukate to yebi ke vision na ezamulai pour la biso c'est promotion de to yamba ke ezalo ko la première déjà édition oyo bandi et bande ko so ba kolanda ba yebi ke deuxième édition pe déjà ekoya to kosala ngo kala mingi te elongo na yo kaka je pense que ce que koko ibisa balandi église na yo eza wapi pe ko pesa bon contact na yo pour esunga ke ba benga yo ko bazana posa ba prière pe lo mo bo songolo ngalo ba te mot de la fin pour mot de la fin eza pa Yesu Christ yemoko donc yebisa bango ba olanda ba yeba. OK, merci pour la parole au PC mot de la fin malgré dans le visuel s'il était pour dire qu'il y a encore prochaine émission et qu'il pour continuer ngai na évangéliste Charles et musala nzambe na banyon awate depuis les pays depuis Congo et nzamba sali grâce que tout se retrouver à Afrique d'ici na Afrique d'ici awa église place où nazo est vrai parce que j'ai aussi mon pasteur le pasteur titulaire qui est là pasteur patient de Souza tout ça dans l'effre de ma church à la belle ville déposit donc total nina maison DSTV et comme monde de la fin tout monde de la faisait parce que monde de la faisait pas nzambe mo ne maman lobby et numéro de contact nanga au bata ben pour ça va benga ba sous profondeur sur vision oyo numéro de contact nanga avec code de l'Afrique du Sud 0027 83 73 0D 471 pour une bonne compréhension 0027 83 73 0D 700 et 471. Merci beaucoup, pasteur, à la deuxième édition de Torozana Olisusu. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'est vraiment na sepeli ya mingi koyamba basali ya nzambe ya boye. Alors merci nanga ya mingi et pas ya vie nanga qui est l'impresario Claude Ndombasi balobi libandi ya pembe me esopa mbongo etalati. Bien aimé, azamu moso benyoka Carmel Misamu la terminatrice ozawa biso biseka ke nazana palele kana compte bancaire na $5,000. Un grand merci à ma mère malgré azali sous invité. La sœur Marie Misamu a koufi mais les lobiso bana toujours pour évoluer boy. Sœur Marie Misamu bisou na tombo na yo, bisou pe bisiko zali yo moko. Merci minga ma petite sœur Ret Misamu ki na lingara mingi bisiko zali vraiment ko la pambola yo. Merci mingi na ba cameraman na na sima. Vraiment pas pichou bisiko zali vraiment ko la pambola yo bino nyonso. Vraiment un grand merci na papa na biso Scobar. Balobi Carmen Misamu en Afrique du Sud. Mais Misunaye, Zolo, Matoy, Ezopema déjà na États-Unis. Babi code 001. Toujours Congo promo en avant. Rafingindo, check. Au revoir.